En début de la semaine de Kopati. Oui, merci beaucoup. Na pesi longonya mokakoswa na yo muto ya mbinga ina nzela ya tandoike mukolo walelo. Na pesi lisusu longonya pe mokakoswa na ba kongomani baso ba kolanda biso bipai na bipai sans oublier ba quinoa particulier. Pe na pesi longonya mokakoswa na tamu konje kolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na bitumbu ya kubunda butulo kola moi pona koyeba na kotombo la valeur ya mboka biso Congo na niveau ya échiquier international pe sans oublier autorité morale ya parti politique ngai excellence Élysée et beaucoup mwana maposo communément appelé rescapé de débauchage wana bisika ezwami longonya mokakoswa na musala malamu basai na niveau ministère à budget automoni bayebi na ko découvrir plus de 449 600 doublons. Plus de 49 600 doublons on va découvrir yango na niveau ya fonction publique. Au ministère à budget a dévoilé yango, a monissé yango, liboso na ba service nyonso. Il y aura quand même des mesures qui a vraiment prise parce que nous avons remarqué, c'est un constat au total na mboka na biso. Décision que vous malelo suivi exact après au monde kaka même machine ils ont tout fonctionné. Pour annoncer bien Toyoki nous assure que va casser le système. Non, nazana isengo parce que gouvernement ici même na mwana mboka Jean-Michel Samalukonde elongo na ba ministre waye ba wario naza kondima ete ya aussi ba différents ministres au bayewana pour servir rien que mboka na biso kolandi samana vision pe na philosophie ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi comme na oyo ba ministre budget basali mwana mboka Aimé Boji Sangara na excellence Élysée beaucoup mwana obazana kati ya budget bayebi na ko découvrir moko ya bosambulu oyo baki na ko sala matango loka kati ya mboka biso comme na kitu bandai ko perdre par mois 2 millions de dollars. Auto bandai ko perdre na mboka na biso pona ba doublon o ba ingila ki na ba différents ministères au mona ke mutu moko azwaka mbongo na 4 ministères na 5 ministères na 6 ministères boni kaka nde na kati ya Kongo ngo ba sala kaka ba ministère ngonde pona bango kaka bango nde ba bénéficiaire bango nde ba renyaka bango nde ba vimba ka mabumo kati ya mboka biso Kongo aussi longtemps que ba na mboka pe musu ba na bosenga ya ko se retrouver na mboka bango bato ba na ko toucher ba 6 salaires ba 5 salaires ba 4 salaires les autres découvrir bango fini la récréation et moi na mboka Élysée beaucoup na rassurer ba Kongo manike suivi ko zala ya makasi tia longa na kati ya ministère à budget il faut amona ba mettre fin na système ba doublon na niveau ya fonction publique ko landisa mana ba iki ba ndai ko toucher ba 4 salaires 5 salaires 6 salaires et les autres ba ndai ko perdre par mois 2 millions de dollars 2 millions de dollars to ba ndai ko perdre pona ba iki o ba iki mutima li kundu ba hypocrite na ba scribe o ba sala ki ba boma fonction publique ba boma mambi ma l'état biso pona ko zwaka misolo ebele okati ya ba service marso ko ngi okati ya ministère wana afin que bangonde ba riba na ko s'enrichir mais lelo ko boma eloko wana ndingi ko kufa e ko sala iki ba iki ebele batika la kaka na babisika moko bazwaka salaire bango pe epesa accès na ba kongomani mususu o ba ko chômer okati ya bandako bango ba yeba na ko zala recruter na niveau fonction publique pour que et permettre na bango pe ba se retrouver na ba différents ministères o ko sala ki ba ingi lokati ya mboka biso Congo. Na même lignée, ndeko mo azolanda biso depuis King PC, ndeko Charlie a Tombelio journée bolamu, ndeko Petit Malanga a Touniboye. Nazuka Motuna na directement à lobby SNPT Exponatra par état la barrière il y a 30 mois le gouvernement est eu disposition il y a coupé ça dans 2 mois seulement réaction na yo na 30 mois 2 mois 28 mois etikali au monde en boni. Merci beaucoup. Bande konyo so onatra to pesi binombote bisika bozali na immeuble onatra ba jeune so ba yakisika ba utakista ba koti mais ba kutana na ba grève mais ba libérer ne fisc 2 mois parmi les 30 mois bazaki impayé réaction na yo de Kopati. Merci beaucoup mon mboka Issa ko na yebi ki za la réaction malama mais 28 mois etika 30 mois c'est beaucoup hein? C'est ça. D'abord pour Nangaï, na pesi dans le coup de chapeau na gouvernement congolais parce que babi vaut mieux 1 que 0. Ils ont déjà longonya pour l'état congolais na acte déjà ba la kisiwana ya ko la kisabolingwa bango liboso ya bande kwa biso ya onatra oyo ezalaki
ezalaka Onatra comme lelo ex-CPT na pesi bango déjà longo na bonne volonté ou l'état congolais la kisi mais tokolinga nde bayeba na ko résoudre o etali situation na bango mais na ko ebisa yo ndeko isa makambo bosambulu ekoleka na Onatra ça date pas d'aujourd'hui hein eza biloko moko ya bosambulu ya soni oyo to monaki yango uta régime passé oyo bayebaki na kotia mbilinga iki kolonisa bana ba entreprise à l'état makasi bayaki ni kimande pona ko boma ba entreprise baso ya l'état au détriment ya ba entreprise privée bango ba créaki pona ba intérêt na bango égoïste et personnel ba ko boma Onatra pona ko pesa privilège na ba entreprise privée pona ko pesa avantage na ba entreprise privée boni oyo ya mboka oyo bandai ko regorger autant de millions de Congolais et Congo central a déploré par rapport à ba port privé zawana est-ce qu'il y a pas moyen qu'on a disposition non parce que ba port za ya Onatra c'est difficile mais il y a aussi un problème par rapport à ba port Onatra pour moi manœuvre pèse à la pour le mais raison pour laquelle au monde que jusqu'à preuve contraire jusqu'à là nous va mettre comment dirais-je ba fandisi ba disposition dans le sens que ba paie sa responsabilité non so kaka na Onatra jusqu'à là ba port privé na ba fonctionner d'une manière à une autre kolanisa na ba disposition o ezwamaki parce que pour nini ba va que Onatra moko so relève na makambo nyonso il faut ba réunir ba éléments nyonso dispositif o ekosala été Onatra azala capable na ba port na ye ko résoudre la situation o existaka na ba biloko so ke za mboka déjà décision oui azoki décision mais ba éléments o na lobi wana ba matériel wana didactique ezaka na ba port est-ce que na ba port nyonso tout ya Onatra ils a respecté et ko bana ko sala te ke ba biloko ekomaka ezwaka mikolebele et où melaka pour na kubimisa yango et to lingi pe et dans la rapidité n'est pas port privé c'est dans la rapidité voilà il y a un biloko wana ce que faut Onatra bana ko s'organiser il y a un moment Onatra a senga qui vraiment monta moko un peu colossal il y a kolobake ba meka un peu ko pesa yi solo wana si je m'habite pas na bossa ni monta yango nazalaki na yango oyo Onatra a senga qui pour que ceux qui va payer mon solo wana et que permettre na ye aye bana ko résoudre ba problème baso e ko ingi okata ba poro bango pour que et permettre na bango ba yeba kana ko recevoir pe ko réceptionner ba marchandise biloko baso pour na ko yeba na ko tia on a disposition ya baike oyo baza comme ba importateur na ba transporteur na yango wana na ko senga na l'état congolais aiba na kolakisa bolingo ya liboso na Onatra pour na ko yeba na ko résoudre problème wana parce que to yebi keza biloko to kuta kyango uta régime passé mais moi mboka Félix Antoine Tshisekedi pouvoir aye wana te pona ko tia ba kongomani banyonga to pe bandeko ba ko salaka na misala l'état balelaka lelaka ton mili pourquoi non aye wana nde pona ko répondre toujours na volonté ba kongomani quand bien même situation za ma dire ko la misama na COVID-19 mais Congo ko la misama tam konzekolo a ko la pongite botolo ko la moi susu aye zaka ki kimia e ingila na ba service baso na yango la bino mo monaki ba rapport ba besa même na ba dirigeant ki Onatra il y a des détournements par-ci par-là et ba biloko la ni susala ke eme ma bango na ba arrière au bo constater il y a 30 mois et biso to yona pour accompagner ba arrière ya modèle wana te to yona uniquement pour que travers bas so bisiko ya zali moi moke ya salaire loyer et sungakaye et longo na famille na botanaye au lieu que botia kaye na ba retard il y a ba salaire pour que ba sala ka ba 10 mois impayé 30 mois impayé pour que ba komisa bango miyibi na ba service à l'état afin que makambo maso comme akotambola molongote biso to boyango biso to yena transparence pe to yena changement o ekosala ke Congo mani bisika nyonso akosala amona kimia pe na dona kondima ete bande ko biso ba komona kimia parce que mbela bango esi komi na matoya tamo konje ko mona mboka Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup de Kopati Malamunga la fois passée aux autres nominations nayo comme vice-président provincial il y a ville province Kinshasa au sein il y a parti Puna. Oui. Moi, un message à Ali, Naba Konzi, un message aussi, Naba Ndekonion, sur la personne qui a confiance pour comment la fonction Oyamunene. Et puis, j'en profite aussi, na Kin Matin, pour pouvoir couper ça, félicitations, pour commis quand même vice-président, il y a ville province Kinshasa, na Puna. Merci beaucoup, mon amboka Isandenge pour tomber Ngalongonia. Na pesi mon kako soit d'abord na numéro 1 à partir pour Tubabiso Puna. Autorité morale, Excellence Élysée Bokumona Maposo, sans oublier président AI
ingénieur docteur Izula Monzemba, sans oublier secrétaire général AI, Raphaël Boulikango, et sans oublier bureau politique nyonso to biso kambami na maître Takodi et l'ongona ba cadre nyonso ya puna oyo ba pesi confiance na mwana mboka parti malanga somi ya ba congolais ayeba na kozwa contrôle pe responsabilité ya ville ya Kinshasa na cadre pe na compte ya parti politique biso puna nazali exécutif provincial ya ville ya Kinshasa na yewana uniquement pona koyeba na ko répondre na volonté ya baike kolandisama na musala nyonso parti politique salaka et ba lobi bicha parti politique ezana pona ko conquérir pouvoir le plus longtemps possible musala iko dans la ville de Kinshasa, ils ont pesa lisusu d'abord parti politique anga puna majorité na niveau ya ba élection nationale, provinciale, locale ainsi de suite. Pe na ye lisusu wana ko pesa lisusu majorité na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que azali challenger na biso lisusu na ba élection où ils ont se pointer d'ici 2023. Naza vraiment dans l'obligation il y a que salamaso que ville à Kinshasa va voter tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi massivement dans tous les coins et recoins de la ville province à Kinshasa. Il faut ça. Donc centre mon côté ezangi Savoie ya tata mokonzi ekolo na ba centre baso ekozala na processus électoral en 2023. Il faut ba Congolais ba se sentir que non musala ya parti malanga esalemi ya solo tata mokonzi ekolo azui ba voix massivement. Motuna na tuna kaka ndenge boni fonction réaction moi félicitations moi longo na bato ba pesi confiance yango comme si sauti na niveau yango wana ka comme si sauti na niveau parce que musala o ngana ko sala na ville ya Kinshasa et ko croiser les bras na ende ko kama bokote na ye ko servir parti kolanisa manebe exigence politique nyonso ndenge sengaka donc na ye wana pona ko faire asseoir parti na ye wana pona ko redynamiser parti na niveau ville ya Kinshasa ko réimplanter parti et parti et ko vise comme on a visibilité afin que na kwenyo so ville ya Kinshasa tozaka na slogan moko pas in avenir sans puna lupango lonso puna ikalamu wana ezali slogan autour que na yango na ville ya Kinshasa pour que toyeba na ko faire redorer image ya parti politique nanga puna pe koyeba na ko accompagner sous vision ya tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali beaucoup plus basé sur les peuples d'abord, instauration état de droit, démocratie, justice et progrès social. Merci beaucoup au comité exécutif déjà na puna. Montuna Togomo Kendeza na souka pour citer, mais comment allez-vous fonctionner maintenant parce que il y a quand même comment on dit là aux AP coordonnateurs, il y a des communicateurs volontaires, il y a président Fati au combiné ndengenini donc na niveau parti, na niveau aux sous coordination à communicateurs, c'est comment dans quelques secondes pour répondre à Montuna Natunio. Oui, merci beaucoup. La communication ne tombera jamais hein. Ma camion c'est un boulot vous ne voyez pas que communauté m'a charge. Non, et commune en charge parce que responsabilité va passer c'est grâce à la communication dans sala. Et tant que communicateur que je suis, il y a le sali qui est parti et confié à responsabilité et singa. Il y a la peine ko mon babi et loko yo to penjete o to penyama o et batela ki yo pe et bikisa pi na zamba ba benga na kayangote baboya kayangote ba kata kayangote. Donc cela veut dire que communication de ça il est là qui parti et ba la ko pesa ngai pifona responsabilité o le pesa ngai ville ya Kinshasa et na ko yeba la ko combiner on se mbalé et vous allez malamu parce que pour ngai ko défendre vision pe programme chef de l'état na ko limbaka yangote qui non kaka ne baba qui nous sommes au pouvoir aujourd'hui demain et éternellement. Donc tout ça la kaka pour accompagner toujours vision dans la communication et musala wa pesinga ya ville ya Kinshasa na koyeba ko asime yango pour na kotalisa ete ngai na zalinde homme du terrain na kosenga kaka na ba Congolais belé surtout ba kino en particulier au bazana a besoin de accompagner vision chef de l'état au bazana a besoin de pesa ambition politique na bango au bazana na vision à cause de la député national provincial municipal ba ya ko apporter adhésion na bango au sein de notre cher beau parti politique Puna, où ils allaient parti de l'unité nationale, où ils allaient parti des tailles, parti allié, fidèle, naturel de l'UDPS. Tout ça sur avenue enseignement, direction Assosa. Kanda numéro 77, c'est là où se trouve notre siège national du parti politique Puna, parti de l'unité nationale. Pati Malanga, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Numéro de contact, merci beaucoup. Pour le numéro de contact Nangai, c'est plus 243
81 36 37 270 plus 243 81 36 37 270. C'est mon numéro de contact. Vous pouvez me contacter même sur WhatsApp à travers toujours ce numéro. Vous pouvez aussi m'appeler matin, midi, soir. Mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24 heures. Merci beaucoup, Pati Malanga. C'en est fini pour aujourd'hui. Grand merci. Salutations spéciales et bon boulot, bon début de la semaine. Mario Ambongo Baba.